il y a la mouka na batamate faulu. Bazako bataka basalisu atrakaserie. Au matin banzete. Soko kena serve Pascal kana sapana. Au moins to beti mutu moya ya la mouka mabe. Batika biso ba jana, oya sabaje. Amambu mafwe de deux. Toye toko mananzela boye. Fara na bato la mouka. Eke zongi mabe, eke zongi na ndenga bavanti te. Tinde to saboye. Au moins on a la t-shada mbena shadarité. Au moins on a la t-shada mbena za shadarité. Na boyi na za shadarité. Bas Amérique, quartier de Pascal Bisonne de Simbiango, ba américain. Papa, papa Amérique. Je suis américain. Bisonne de totan de kimene na kata mboka. Président na biso o ma metala kamba mboka o yenu babenga biso ba mega poto na mi succès. Boye o meli secret to ba gagner pas un esprit. Ate na meli secret. Poste ba gagner ngaza mbabena ngala beta mutuma la muka mabe. Ah agana na primis ni ezarabia. Agana primis. Te agana. Agana. Wani? Poste ba vitesse. Papa, na minute so ba yela ta 4 kazati ya primis. Et ça ngelo kemba. Sina ba yelo ka deko ka gena na komi yokozuno kimngamba moko. Ko se soulager te. Comme ko pekisa batu. Ba kene ko se soulager. Yango na biboy. Lelo zai mo komone. Nazo tala caméra. Nako ba eno hotel. Lelo zai mo kola mo kondi. Oyo asunga ki moka oyo pe comme na niveau yo. Batika biso libre. Oyo ezala posa ko se soulager. À se soulager. Et ça a été que oh mutana posa ko se soulager. Aluka wese Kabila. Atiki la caméra lobby. Kabila atiki wese te na mboka. Oh oui. Atongi bilo rebelle. Non. A détruire mboka oyo. Il y a tout le monde donc babi Sezoya population et tondi na nenga ko saranate donc nyonso wana tozolela papa na biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba donc ba maman depuis bayaki 6h du matin père na biso mokonzi na biso fils mukoko toye na mai na misu ko ya mama Mart ko ya ma père toyamba père avec honneur biso to mona bembete to mona héros national biso bana fils mukoko armée de bâtisseurs Tshisekedistes ba combattre to lobby so ba bimisi des autres biso pena bango to chaka des autres la police kanga biso bo to yeba na bango kuna ba ba yo luka des autres awa ba o yango wana banani to comprendre vraiment combattant ya ba parti politique mususu ba kusangani na biso ba lobby ke songolo ayate na bokolo balanga ba kombo ya batu na yeli kombo ya mutu te bakala ayate sikole ba mona ba drapeler na bango zoya awa ba maintenant c'est bandit envers bango et on peut biso to se mobiliser on retient des autres to la tega na nzoto la police kangaka biso na bango comme ça banani ba okende banani ba otikala nda tozoloko ta papier elengi ya Congo Glodidi Asika la mignonne. Hey! La mignonne. Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata. Pona kotinda bakoli na bino na Kinshasa pe na Congo Brazzaville makambo ya kotambola na bakoli na ba agence Silier. Agence Coliko, fret aérienne et maritime. Spécialité na bango, bakoya kozwa biloko esika nyonso ezwili yo na monde entier. Il suffit ozala na adresse. Ozala na France, to na mboka nyonso ya Europe, ozala na Canada, les États-Unis, to na Amérique du Sud, ozala na Russie, Asie. Il suffit ozala na adresse, bakoya kotombola kolina yo bango moko. Ata ezali ya mokie moins d'un kilo, bakoya kotombola. Pour na baebanso bazali na Union Européenne, fret aérien ezali na 9,50 € le kilo. Soki pe olingi maritime, benga bango na ba numéro ekomami na écran. Soki olingi yo mona bango bazwami na 18 place de Nanféance,
93 420 Villepinte. Contactez Colicot au plus 33 7 600 54 880. Agence Colicot, le sérieux dans les affaires. Malaba papa, bon c'est souci na bino les sous-souté pour la poisson na bino. Ton confectionneur a produit cosmétique sur mesure. Donc poisson pas na biso asa la solution na e. Au bangate. Donc maman, on utilise ba produit, y a ba hydroquinone, ba javel, ba tube, ba sulfate. Au bangate, dernière chance ya poisson na yo eza na grâce beauté. Tout ça là ka produit naturel à base de fruits pour réparer ba poso ba papa bobo salate pour mandef to réparer capé ba bouton ya mandef ba mama toza wana pour arranger poso pour couper sa uniformité kolongola banduta kolongola ba tâche donc boya bozala bienvenue la grâce beauté ce boy mo contacter biso facile donc OK la Facebook na biso grâce beauté cosmétique Paris. Sinon, vous contactez Ngai na WhatsApp 0033 6 10 39 13 08. Au diagnostic. Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi votre émission PC La Plus Plus en direct de l'aéroport international de Kinshasa. Merci. Tous en bande ko belé awa donc tous à 11h50 donc tu es là corps et à Héros Nabiso, Papa Etienne Tshisekedi Oyatika Biso pendant 2 ans. Les leza retour naie, mais aye nenge biso tozate mais aye déjà si akufa naie ne batu bayebi mais toza la population oeze belé lelo et yeko yambaye na ebité to solana bango bande ko belé pe toyoka ki est-ce que ekoya lisusu te ekosala boye mais na ebité ndeko boni. Ah très bien monsieur le journaliste. Bato ebele ba otala yo esengono eza nini to regret eza nini lelo toyoko yamba corps ya papa Etienne Tshisekedi oaza monument na biso. Bon esengo nanga liboso naza ko remercier bande ko nanga surtout ba congolais na ba congolaises nyo surtout oyo ba moni likanisi ke tokoka ko yamba kondo Etienne Tshisekedi wa Mulumba oyo atika biso pendant 2 ans. Donc sentiment nanga vraiment liboso ezaka ke donc to une façon na moni donc atmosphère ndenge ezali donc nazana esengo mingi donc na habité vraiment sur na kolo bandenge nini donc eza vraiment ba combattant ba ye ebele na aéroport international Njili pour que to ya makondo Etienne Tshisekedi wa Mulumba donc sentiment nanga vraiment liboso yango wana nazo ko senga batu nyonso tout ensemble to la qui s'appenda dans le monde entier Afrique et mobimba que non vraiment c'est une icône c'est un héros national c'est quelqu'un vraiment qui a lutté pour l'état des droits et pour la démocratie dans notre pays. Donc vraiment tout là qui s'amour wana marqué atiki biso nandenge vraiment tokana kité. Souci na biso zala ki vraiment que non et loko ya komaki accord ya Saint-Sylvestre o ya tika ki yemoko akena ngoti na suka. Marqué tout cela on surtout l'équipe marqué et l'équipe na kimia yango tozo senga que non et continue toujours kimia wana ezala pendant ba moment ya obsèque na ya papier Tshisekedi wa Mulumba. Voilà, merci beaucoup. On est en direct sur Lenga Congo dans Bandeko Belo pe ba la biso en direct aéroport plein au Saranaté mais message nous pe na Bandeko Belé pe à diaspora ba la biso libanda ya mboka. C'est ça que je veux dire. Donc tout là qui ça vraiment ba congolais à libanda na ya awa tout là qui ça de quoi Tshisekedi était capable pour notre pays. Azal sous-souté tout là qui ça amour oyo yemoka la qui ça qui pona mboka na biso to biso to la muka to telema poto le na dernier to accompagné na dernier jour na ye o azo kende pona libela donc to la qui ça vraiment que non il avait vraiment les soucis pour ce pays donc souci azaki na mboka na mboka to la qui ça yango na dernier jour o tozo na ye. Merci beaucoup ça souci na yango wana. Merci beaucoup tozo continuer parce que il y a tellement bato belé et bazana biso awa papa ça va? Oui ça va bien mon frère. Et tu viens de quelle commune? Je viens de la commune de Ngaba. Commune de Ngaba. Et vos impressions par rapport à la journée d'aujourd'hui? Non, en tout cas, je commence d'abord par remercier le Dieu Tout-Puissant, car c'est la volonté de Dieu. La Bible dit, en toutes circonstances, glorifiez le nom de Dieu. C'est lui qui a donné, c'est lui qui a encore repris, c'est la volonté de Dieu. Je remercie aussi le défunt Etienne Tshisekedi wa Mulumba, paix à son âme, qui nous a laissé. Je lui remercie pour son combat. Il a beaucoup lutté pour ces pays. Aujourd'hui, si nous avons le courage de parler de la démocratie, c'est grâce à lui.
Car dans ces temps-là, il n'y avait personne qui avait ce courage-là de parler de la démocratie. C'est grâce à M. Tshisekedi et ses disciples, notamment M. Joseph Olenganko et les autres, qui ont beaucoup milité pour ces pays, avec les villes mortes, avec les marches pacifiques, juste pour réclamer la démocratie dans ces pays. Et aujourd'hui, nous avons les fruits de ces combats-là. En tout cas, c'est vraiment récompensable pour ces papas. Nous devons vraiment pleurer le fait Etienne Tshisekedi Wamulumba en tous les respects, car il mérite tous les honneurs et tous les hommages possibles. Merci beaucoup. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, on continue. Donc, nous avons polo. Donc, polo pena. En tout cas, papa Etienne Tshisekedi alagi mutu munene parce que niveau bazo lelelaye, niveau bandeko baza en tout cas na ebité ndeko boni. Malam. Oti komini. Ngai na uti commune ya Mongafula mais base na ngai za Changu. Donc précisément c'est le. Et sengono ezani to maona ezani lelo tozo mona corps ya papa ezozonga na Congo et puis ba pesi yango honneur muzole ya kitoko muzole ya malamu oyo bandeko ebele bazo mona pe bazo kam. Enfin o ngala kokolo beza que naza na sentiment moko eza un peu monstre. Parce que sentiment na ngeza na deux têtes eza en même temps ya sengo pe ya mawa. Mais ce qui n'a pas de par rapport à Oujukoloba pour Nalikambo tel mausolée, Nakoloba qui est mausolée mon nez et Tshisekedi des escatos qui est été. Parce que mausolée mon nez et Tshisekedi des arabes mémoire n'abisso. Ce que nous sommes aujourd'hui et ce que nous serons aussi demain, les alliés combat au Etienne Tshisekedi. Donc cela veut dire que les autres Tshisekedi ne sont pas Tchakuna. Mais Yemoko vraiment Tshisekedi, parce que Tshisekedi c'est un courant de pensée. Tshisekedi n'était pas vraiment un homme seulement ordinaire, le rôle à Moutounio surtout. Donc Tshisekedi était un courant de pensée, et Tshisekedi c'est un courant de pensée. Donc ceux qui ont la mausolée, wana mingi mingi, wana za mausolée auto gen rocha nzoto ya Tshisekedi. Mais kombo wana Tshisekedi, mutu wana Tshisekedi, effet wana Tshisekedi, combat wana Tshisekedi za nakata mituna biso. Donc on a koki ko lancer le message na ba congolais nyonso, na ba africain nyonso, pe na mokili mobimba. Ezali ki nazo senga bango to observer vraiment moment moko ya deuil. Tous en attitude moko ya malamu et puis tous en respect moko mutuel entre biso na bande komusu ya ngambo. Parce que oye kaboli biso eza peut-être oyo biso tozui lelo. Pour lobi tozala ki na bango. Oye kaboli biso eza mukie mingi koleka oyo ezo sangisa biso. Parce que oyo ezo sangisa biso lelo ezali mboka na biso Congo. Mais oyo ezo kabola biso lelo ezali ko gagner na ko perdre. Ya concours moko boyi. Ozomona. Donc on sait que le peuple congolais nyonso azali koya. Congolais nyonso ayezala mwasi ezala mobali, papa, maman, yaya leki koko. Noko tata mwasi tozala na bolingo entre biso, tozala na respect entre biso, tolela papo na rang na ye. Ona koko loba yango wana. Voilà, merci beaucoup. Donc na otambola na ngai nordi, totambola na biso. Et tout ça vraiment en direct, il y a Elenga Congo. Merci na bande ko ebele ba otala biso et tomoni ba drapeau ba to ebele o ba elelo vraiment kolela soit koyamba papa na biso Etienne Tshisekedi derrière moi aéroport Anjili donc ba to ba tondi awa pona kolandela ba message tout ba munyoso ya malamu oyo na fifo osala ka bolamu parce que on azomona awa Tracy Mbelenga Pro et pourquoi pas Glody Diasuka. Merci à tout le monde. Bapé Sabiso confiance, il y a Kosela Bango Moussala bien. Et Nazan Ndeko Boni. Ah, mbote papa. La monio awa, donc Banda Sogi 8h Bozaki awa. 8h 7h. Banda 7h. Balobi Eroko Mayan. Balobi na biso ekoma na 16h mais biso tolaki na programme ya ekokita awa 8h. Mais tu as ce message et kobima o eza sur 8h te eza 16h. Yango tosaka tozozela kaka. Ozonga banda kote. Te tokozela kaka ti er nyonso ata balobi ke koya lobi tokola kaka e ya kaka to yambango. Merci beaucoup. Merci papa. Voilà, merci beaucoup. Donc tozo continuer.
Et tout le monde ba maman ba te belé pe ba osala makambo awa. Ndeko boni. Na bien. Na moni on a ba drapeau ba polo. Lelo corps a papé zozonga. Message nyokolo ba bandeko nyonso to esengono ezani. To esengono nga na yaki pona to ya kozo to ya tozo ebembe ya papa chichi to kende. To yaki pona na rapport. Balobi na bino ya yan. Balobi ekoyaka na 16h. Bozozonga bandako après bokoya to bozozela. To zela kaka to kozonga kana ndako ti to kozela. Merci beaucoup. Donc maman boni. Bien papa. Moni à un aéroport international de Kinshasa. Naba t-shirt ya papa Chichi. Oro expliquer biso nan boyo sa penani. Papa toyeko yamba corps ya président Tshisekedi. Bayebisa biso eko ya 10h mais le col est 10h te balobi 16h to kovanda jusqu'à heure nyonso même minuit. Toza awa pona kozela corps na biso to memango to kene nango. Soki to moni wana sabato kozonga soki ezate to kolala kaka. Choix ezate. Ba regano za nini lelo kozanga papa SN Tshisekedi na mboka na biso. Papa toza na souci makasi mais eza makasi penza te po tozwi mokonzi ya remplacer Félix Tshilombo akokonza biso po na moni azwi mayele ya papa. Wana nde toza na esengo makasi tozolela mukeme toza na esengo po toza na Félix Tshilombo azokonza biso na minute oyo. Mama ko baksani. Nane loko abakisa te papa. Kandenga lobi wana. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Et na moni pe jeune fille na biso, ça va? Ça va, papa. Outi komini? Eh, na outi musika, papa na ngai. Oyo sa ni na aéroport yo outi musika. Eh, na we yamba président na ngati Tshisekedi. Ona linga mingi. Banda na bota mitindenge na yebo na yo yamba Félix Tshisekedi na Tshisekedi Etienne. Papa. Oya ki banda yan? Na ye banda 5 ya papa. So bozozonga ndaka po boya 16. Te, na ozaka na zonga esunda kuni papa nga dena ye. Na zonga esunda kuni. So na aye tenga na ozaka. Merci beaucoup. Donc maman boni. Bien papa. Toujours drapeau ya IDPS, toujours na moni bani ya papa Etienne Tshisekedi. Donc message non lo bande ko nyonso batikali na ndako pe fale bazala. Nazo pesa merci. Nazo pesa message on nazo pesa bango tolele papa na kimia tozala bumoko mboko eza mboka na biso nyonso za bana tata moko mama moko totika kofinga kochola kotonga eza mabe tozala bumoko bozala bumoko ndenge papa zalaki nde papa zalaki tolingana nde papa linga population mobimba. Merci beaucoup maman Robaksani. Ngana obakisa kaka nde to aboye tozalaka bien nde to bandi na nde to silisa tozalaka bien désordre ezala te taka to abato ebele to yamba papa na biso Etienne Tshisekedi yango esenke tozala uni to boyi ba désordre tozalaka bien ba o batikali na ndaku ba o ba olanda biso en tout cas to senkaka boboto bondeko tozalaka bien. Yango message moi mke na ngena pesa na bandeko ba Hollanda biso toza sur place. Merci beaucoup mesdames et messieurs, on est en direct donc Nelengia Congo pour la bandeko nyonso ba otala biso Mathieu Bonche, je suis là en direct de l'aéroport international de Kinshasa, population depuis 5 heures. Bazaki déjà awa parce que Toyo qui trop eroya sousouté eroya boé mais population baza dans l'aéroport 16 heures tozu corps. Donc il y a un programme ezali. Il y a un programme qui est à 8h, nde tolongwe banda kuba 6h, to salata misalate, to eto zela to komia balobio e kore koma ba 16h. Mais biso pe to lembate. Lokwa to za ba congolais papa na biso azalaki social alinga ki biso, yango wana biso pe to lobi kaka ata 0h. Toza kakao torozela ti na martyr torozela e kakao. Donc ya mingi olobelezate. Donc torozela ka papa ya. Merci beaucoup maman. Na monyo pena papa ko pousa no awa. Lelo pe to monyo awa esengono ezani. Esengono nga ezani to ko kolela papa tozozela ibembe eya. Mais nazokebisa mingi bato oyo po nazoka ezana kingandi baye ebembe te. Banani? Hein? Nde population bazolo bayana songolo pakala na bona kotanga kombo banyata wate bango ba se préparer na ndenge na bango etake base ba combattre to lobby so ba bimisi des ordres biso pena bango to chaka des ordres de la police kanga biso bon to yeba na bango kuna ba yo luka des ordres awa ba o yango wana banani to comprendre vraiment te combattant
ya ba parti politique mususu bakusangani na biso balobi ke songolo ayate na bokolo balanga bakombo ya batu na yeli kombo ya mutu te bakala ayate sikole bazomona ba drapele na bango zoya awa maintenant c'est bandi envers bango et on peut biso to se mobiliser on retient des ordres to la tega na nzoto la police kangaka biso na bango comme ça banani ba okende banani ba otikala. Merci beaucoup. Ngana sepeli ka ke to chakimia lelo za journée moko ya esengo na mawame quand même pouvoir ezaka na maboko IDPS donc tant to mona Antoine Félix Tshilombo to mona papa Etienne Tshisekedi. Ouais ezaka bonne yo lobi to sengi kimia tribalisme ezala te mutu abandundu mukongo nani te to aka bomoko botika des autres directeurs ou la papa na kimia na suika wana. Merci beaucoup Nordinte là donc Bandeko Baza vraiment ébélé, Josué Diasuka en direct donc merci beaucoup Nabi Gatorozongela topé mamuke to mela moi mai to sondeko avant to kende. Ngana sepelika le grand baoba papa Antoine Tshisekedi wa muluma mukonga nkoba papa bundi pona mboka oyo mboka lelo to comme la démocratie pona grâce ya papa na Tshisekedi to remercier Nzambe ndenge akomisi Kongo na biso na kimia ndenge na Kongo tokomi kozwa mutu aza na droit état de droit na na faveur ya papa Tshisekedi to remercier Nzambe na remercier pe ba peuple congolais o baye na esika oyo biso nyonso nga na yaki bana 6h yango nazaka awa tozali na programme te bembeko kita 8h mais tomoni o eko ya 16h ata yeye tonga alobi biso tokolalaka awa ata yeye jour ni biso tozaka na aéroport pona papa na bundi pona biso ba congolais. Merci beaucoup. Merci papa. Merci beaucoup. On continue. Josué na habité Sogiv en direct ezani ndeko baksani. Bon, eloko nga na kobakisa naza na esengo makasi. Naza na esengo makasi. Ndenge nazomona ebele population bazoyamba papa na biso. Toyamba papa na biso na kinya tolele na ndenge ya mawa. Ti l'air nyonso. Voilà, bandeko ebele banazoka oyo ya matanga te oyo ya matanga te yoza ndeko IDP sokolo bani pona. Ezali lukuta. Mutu nyonso tous les partis bayamba papa na biso. Biso toza IDPS. Toboyeli mutu te désordre de kozala te batu nyonso baya parce que tant aux autres la bien bango tout ba parti politique o nyonso wana ba uta na IDPS yango nde tozo bengisa bango nyonso baya to yamba papa na biso to leye na kimia. Merci beaucoup. Merci. Ndeko baksani ngana lingina bakisa boy awa to boyi makama tribalisme Yé moko alobaki d'abord le peuple. C'est pourquoi peuple ba onyon so ba ye ba yamba korna ye tolela elongo na ba onyon so wana to lobi te ke oboye te biso nyon so peuple to sangani poto yamba papa na biso to kozela atati lobi ataba ba lobi to beta une semaine to kovanda wa tozo zela kaka. Merci beaucoup Nordintela, merci beaucoup mesdames et messieurs, je suis en direct donc Sirelenga Congo bande ko belé ba otala biso donc yebisa bango te yebisa bango ba ko gate biso to za mobimba ndeza basi makambu te ko zo Kongo na biso asa roi ngana ko benge roi po alakisi biso musala mayele bas viva combattant viva itala alobe loko moko epesanga pasi ya alobani. Venez-vous à Chang. Voilà, mesdames et messieurs, on est en direct, donc merci à Tracy Mbelenga Pro, merci à Glody Diasuka, merci à tout le monde. C'est la première partie. Derrière moi, tout le monde a mis Toukezo Telema, bazo tia ba flair, soki mutuka na yo za na flair te, ego legate. Ezo laksabo kasite ya leader na biso, Papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Oh, l'autre, Fati, notre président, et ça la biso vraiment bien. Merci à tout le monde. Merci à Bandeko Bele Barota la biso. Et je dis merci à Nordintela, la caméra. Merci aussi à Josué Diasuka. Et merci à Bana membre et tout. Oh, Bazana biso. Donc, Lindala la sorezate, Mamezate, Ndego Baksani. Après, Nanganga, za posa, tozela, tolela nde père, toye a poto zelande père batinde la biso père batika makambo bazo sala na batinde la biso père toza posande a père
oza posande à peine naza lobo mususu oloba tout cas irolégate donc réseau l'axa capacité pe force ya IDPS bande konyo soit IDPS tolinga na solo to sa musala bien corps ya papa titi eza ya mutute tolingi batu nyonso bazala balela ye na kimia ekosala vraiment bien. Mesdames et messieurs, on est en direct donc Nelengia Congo. Nebi ke bande ko belé ba otala biso de partout, pembe pembe. Donc bazole la papa, forozana, fololo na loboko et ça là vraiment bien. Merci pour la première partie. On se retrouve dans quelques instants pour la continuité de notre émission. Nordité là. Bien papa. Mais toi on accord ya papa fait Tshisekedi mais na moni bino ba nzete on dirait ba bunda ba otswa. Papa toti quartier de toi bo poto zo ebema papa biso bien poto le lana ngata normal libato na la muka so pe soi disant. Ah bata nani? So pe ya la muka na bata Martin Fayulu. Bazako bataka basaliso batrakaserie. Au matin ba nzete te. Soko kena serve Pascal kana na sapana. Au moins to beti mutu moya ya la muka mabe. Batiki ya biso ba jana oya sabaje amambu mafue de deux oya sabaje bena eba pena so pena emanga de danger biso to lingi ke makamne so ta normal to la papa biso même moral c'est que ba mona ba la biso ba je exacte na suka allez le ba yonga so na toye ko bimisa ebembe ya président biso Fatou était Etienne Tshisekedi toye to ko mananzela boye fara na bato la muka eke zongi mabe eke zongi na ndenga bavantite tinde toza boye omona nga alati shadambe na shadarite omona nga alati shadambe na za shadarite na boyi na za shadarite ngai nazali Etienne Tshisekedi wa Mulumba biso na IDPS tolingi bavantite kala politique ezaki ya kobomba mezaki ya sembelelo politique comme à tout le monde a 2 ans ah biso politique ndezali po biso ya to comprendre de makambo ngo ndezala ka muto ko se sumuni ngati azate ba me akabe bazawa liloba pezawa pona base Amérique na quartier de Pascal baza nini base Amérique quartier de Pascal biso neto simbiango ba américain papa drapeau Amérique je suis américain biso neto to tande kimene na kata mboka président na biso o ma metala kamba mboka o yenu babenga biso ba mega poto na misu c'est que boye o meli secret to ba ya gene po na esprit ate na meli secret poso ba ya gene ngeza mbabena ngala beta mutuma la muka mabe ah agene na primis ni ezara bien agene primis te agene agene wani ah poese ba vitesse papa la minute c'est ba la 4 kasati ya primis et ça ngelo tembe sona ba lo ka de ko ka gena na komi yoko zuno kiminga mba moko soka na ba lo de ko ka gena mba moko komi yoko zuno mba moko kim na mincho ngane ne shina amu merci beaucoup merci papa ndeko boni en tout cas malamu mingi ndeko on est vraiment ba trapla ba IDPS mamtu ya IDPS ezo le randeni ne rapport ambiance ces abonnés en tout cas toye ko zwa corps ya Kondo Etienne Tshisekedi en tout cas to moni mobilisation ezali forte ba to bazé belé ba ozela corps to yaki prévu comme à 9h mais ba changer programme bah toto zelango ti 16h même 23h biso ba combattant toza prêt à kozelango ti n'importe quelle heure comment tozali ma prêt to ali mobiliser peuple za mobiliser ndenge to message ko zo Etienne Tshisekedi tanga za ki en vie la même façon nous manifestons cette volonté cette détermination même si il est mort mais tout ça déterminé à cause de la Corona n'importe quel est biso peuple tous allés présents tous de la Corona et là quand on dit constamment tous sali awa ndeko biso bata la muka il disait que non bango bazali ba fils idéologique Etienne Tshisekedi Martin Fayulu dit chaque fois que lui il est le fils idéologique que fait Tshisekedi c'est un fils biologique. Il y a qu'on se prétendre fils idéologique. Mais quand il y a un tongo, tout le monde a un drapeau, il y a SIDT. Mais comment un fils idéologique, papa n'a pas zoya lelo, a un drapeau, il y a SIDT. Donc tu comprends que ça n'a pas de mensonge. Et ça n'a pas de propos pour faire consommer le peuple.
awa bantoki bana tongo nasa moni drapeau ya Martin Fayulu awa nasa moni drapeau awa o ya MLC kaka biso bato ya IDPS na balie na biso tozali awa et puis boulevard ezali plein tozali déterminé tokotonsa boulevard nde tomesa na yango si tokotika ko na biso ya Kondo Tshisekedi na hôpital ya cinquantenaire pour lobi to continuer ba manifestation na biso so mutu na biso ezali otuni na répondre. Merci beaucoup. Merci, je vous remercie aussi. Parce que le les ajoute au héros national na biso. Ezali mokonzi mokolo monene pona oyamba mori héros national. Nazomona ke batu bazana esika ko se soulager te. Bakomi ko pekisa batu bakene pas ko se soulager. Yango na biboy. Lelo ezali mokolo monene. Nazotala caméra nakobanga eloko te. Lelo ezali mokolo mokonzi oyo asungaki mboka oyo pe koma na niveau oyo batika biso libre oyo eza na posa ko se soulager à se soulager. Et ça a été que, oh, Moutana, pour se soulager, à Luka Wese, Kabila, à Tiki Wese, Kabila, Tiki Wese, Namboka. Oh, oui. À Tongi Bilo rebelle. Non, à détruire Moka complètement. À Tika Bison libre. Soro le ballon là-bas. Dans la caméra. À Tika Bison libre. Toto Moka Congo. Oh, ça la pose à cause de soulager les âmes. Papa Talanga. Papa Talanga. Les amis, regardez bien cet endroit. C'est le salon LTC, le meilleur de Bandal. À Bandol, c'est Paris. Il est situé sur l'avenue Kassavoubou, juste à l'entrée du bloc commercial. Oui les amis, au salon LTC, la main qui façonne les têtes des gens est une main experte. On s'y fait coiffer à tous les styles, l'afro comme l'européen. Et oui, ce coiffeur talentueux qui officie au salon LTC, c'est Fernando Mbaya, la garantie du traitement de vos cheveux. En plus, Fernando Mbaya est un expert en coiffure mixte. Chez lui, c'est le grand art, la coiffure haut de gamme. Au salon LTC, la coiffure est élevée au niveau supérieur. Aujourd'hui, le salon LTC reste la seule référence de la coiffure à Kinshasa. Et oui les gars, à l'unanimité, reconnaissons qu'il est le meilleur. Mesdames et messieurs, tous continuer. On est déjà presque 17h moins 15. Donc, tous à l'aéroport depuis 6h. Donc, tous à Moussala, tous à Bandeko. Namoni les amis de Jean-Marc Abouna. Ah, ok. CG Nabiso. Papa bon. Voilà mon papa. Namoni mino bien banderole à CG. Message nous le bandeko nyos ba otala yo. Lelo vraiment pour Nabino eza journée ni. Premièrement, avec beaucoup de respect, dans le chapeau. Les deux alliés journée na biso ya sengo. Papa na biso Chen Tshisekedi azali le grand. Azali le grand. Na kata mboka ope na Afrique. Yango moni biso base les amis de Jean-Marc Kabundi. Secrétaire général na biso. Yango mo to ko soutenir yé. To le la papa bona ba frère. Papa Bundeli biso combattant Moulaï, Tamoulaï, bloc ina yango le loto bomoni to gagner lit na biso. Yango mo toza toujours causer depuis 6 heures to salakia. Tozo lenda to c'est la papa. Papa Robaxani.
Bon, nga eloko kolobeza mingi te donc na esengo makasi tolelaki lelo et bon ami fête. C'est la première fois dans le monde et bemero ma fête. Le roi ya papa na biso aluki démocratie dans le monde na loba. Donc na esengo mingi. Merci beaucoup mesdames et messieurs. Donc on est là en tant que président Nabiso, monsieur Etienne Tshisekedi, azo commandé lelo. Tozona esengo makasi ya kolobeza te en tant que Kabe Mushema. Tozona esengo makasi arrivage à monsieur Etienne Tshisekedi. Tozona esengo makasi tozo souhaiter et cornaye et paiement na pepe eza na pe tozo senga eza na pe yangwana. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Derrière moi, Nordinte la Soro sa caméra. Il y a tout le monde, donc, Babi, Sezoya, population et Tondi Nanenga Rosaranate. Donc, Nyosoana, Tozole la Papa Nabiso, Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Donc, maman, depuis Bayaki, 6h du matin, Tozole la tout le monde accord. Mais jusque-là, Nanoupe et comité. Mesdames et messieurs, donc on continue. Merci Naïlenga Congo, merci à tout le monde qui nous suit depuis Paris, depuis les États-Unis. Donc, Tosara Moussalane Tolobaki qui est Lelo, Eza Lelo, Lelo de Torolax Sabino en exclusivité. Nengani ni Korea Moei Eye, Nekoyaka rapidement, n'habité. Comme Frank. Où tu es? Nauti na machine na bo. Esengoneza ni lelo yamba corps ya papa. Ba na posa na vraiment na posa na yamba papa po aza asali musale belé a fondé opposition na Congo. Liboso tozalaki na ba opposante ma lelo à travers ye toujours ba parti à opposer comme belé comme plus de 700. Merci beaucoup mesdames et messieurs. Arme de bâtisseurs Tshisekediste. Oh! Donc, on va commencer Belendeko. Ouais, Kitoko père, Kitoko. Message ni parce que na moni awa boye na banderole msusu. Mais des bâtisseurs Tshisekediste, bana ba fils et héritier ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Père Nabiso, mokonzi Nabiso, fils mukoko, toye na mai na misu, koya mama Mart, koya ma père. Toya ma père avec honneur, biso to mone bembete to mone héros national. Biso bana fils mukoko armée des bâtisseurs Tshisekediste. Merci beaucoup demoiselle Robaxan. Ngana ko baxelo ko kana zane singo makasi parce que to sali 2 ans tozo mona papa biso te mende papa zoya na zane singo makasi parce que nazo mona héros abundia koti na kati ya mwana na e alongi yango na bengi héros na zane singo makasi. Merci beaucoup Ndero Baxan. Bon, en tout cas, on est sur ma case, c'est la Rabissoa, armée des bâtisseurs Tshisekidistes. Nous sommes vraiment très motivés de pouvoir venir recevoir le corps à notre papa Nabiso, l'icône, il y a Congo. Papa Etienne Tshisekedi, vraiment avec une armée, avec ma bâtisseur, la idéologie et Tshisekedisme. Donc, on va vraiment soutenir papa Nabiso, qu'on l'accepte que non. Tout ça là qui n'est pas lit. Si à Kemabele, tout ça toujours n'a pas lit. Donc, tu as toujours le même moral, même esprit. Dans la bâtiment, ce bazar, pour nous soutenir, papa Nabiso. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup, Ndeko Robaxan. Ouais, Ndega Bomoni, armée des bâtisseurs, Osomon et Lamba. Oeza armée des bâtisseurs Tshisekedistes. Oyo, ezali vision. Il y a gardien du temple, fils Moukoko. Tous les soutenir politique, il y a déboulonnement chef de l'État. État qui est bâtissé qui dit les lots koyamba. Oh, biso to ben rappeur de la démocratie congolaise. Toso yambaye pour la relakisake. Aboti bana, oyo idéologie na ye ba kobatela la yango. Biso toza ba gardien du temple de la démocratie. Donc voilà, yango toye ko manifester présence na biso na aéroport awa. Toko kene na corps maleme makolo ti esika oto kene déposer yango. Merci beaucoup, je dis merci aussi à Fils Moukoko. Merci l'organisation, donc salut biso bien. Merci à tout le monde. Ndeko, santé bonne. Qui m'est allé? Na moni bino les amis à Fils Moukoko ba o ba bagara trop pe pour na IDPS. Message ni okoloba. C'est Tshisekedi stende biso yeyo. Okoloba nini?
le gardien du temple de fils Mukoko papa tikela ga bina tikelo ndaku waneza ya yo biso ye yo to ye awa pona kolela papa c'est dit bande le solo ba déjà belé mais ya koloba pe na munoko ezanga na ngote tozana kolela malgré ça yo moi esengo zakaka papa kendaki nde kobatama po abate campagne po biso to sa pouvoir akufaki na ete azongi nde skolo na mboka toyoko yamba ye ya koloba to ezate bilomo bomonaka ba sentiment tozana yango ya mawa pe esengo po za héros national. Merci beaucoup. Ngana zaya ko sepela makasi pouvoir na biso elongo na maboka Rwanda elongo na maboka Kagame. Pouvoir ya RDC elongo na maboka Rwanda elongo na maboka Rwanda elongo na maboka Congolais atuko na zaya ko sepela. Ya lokola Jean-Baptiste afongola kinzela ya Jésus. Papa Tshisekedi afongola kinzela pona Félix yanto za ko sepela pour pouvoir ya na maboka ya Congolais. Victoire. Merci beaucoup Nordin Tela. Merci à tout le monde donc Bandeko Belé. À suivre. Kili Odia, Wakabase, Wakabase, Cherina Biso, Wakabase, Bayaya Swag, Wakabase, Wakabase. Hello, ouais, ça y est la grande famille, c'est bien moi toujours la famille Legacy. Nous sommes venus sur la organisation. Nous avons fait un biso artiste. Les amis, nous avons fait un biso la colonisation. Nous avons fait Bandarana. Wani. Donc, tous à la wana. Utunganga. Napena tungayo. Seke totungana. Allez, biso. Bye, Banzele, Bachona Lobby. Wakabase. Il est important la colonisation. Wani. Wakabase, 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 Lido VIP, Wakabase, Vanessa, Maloba, Pesaka Fecharo, Fecharo, Ningisa Fecharo, Fecharo, Ale Simbaka Fecharo, Fecharo, vamos dançar na traje, vamos dançar no rabo, dançar no rabo, Berton Tibala, Atomanga. Glody Asika, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga bro, Tracy Mbelenga bro, Kata.